Shalom, shalom, libuta bana na nzambe. Mopesi na pema, apesi lisusu pema tolobi, matondi nkolo. Nzambe apambola biso nyonso, na mabota, na bafami, na ba eklesia, bipai nyonso tozwami. Nzambe apambola journal lelo, akoba kobatela biso pe kosala biso bolamu. Na kombo na Yesu, amen. Merci Seigneur. Quand je vois encore autour de nous, nous reconnaissons ta gloire et ta grandeur. Tu es un Dieu qui opère encore le miracle au milieu de tes enfants. Tu es le Dieu des délivrances. Tu es le Dieu puissant. C'est toi qui sauves de la mort. C'est toi qui as ramené Christ de la mort à la vie. Nous te célébrons encore. Seigneur, notre prière est que tu puisses nous aider à compter sur ta force et sur ta puissance quand tu es le Tout-Puissant. À cause de ta puissance, à cause de ta délivrance, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous recommandons tout entre tes mains. Bénis-nous encore cette journée. Parle-nous encore, révèle-toi au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie en voyant seulement la date d'aujourd'hui et les passages du jour. Jeudi 12, acte 12, 12 à 25. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, vérité, nanga isa na verset 18, tina 19 partie A. Bible lobby, quand il fit jour, les soldats firent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Mon frère, ma soeur, je t'assure que dans le camp de l'ennemi, ils seront dans l'agitation. Ou soit, ils sont déjà dans l'agitation pour ce que Dieu a fait de toi. Bien-aimé, cela est vrai. Ceux qui bakangi mutu, babloke mutu, bayebike mutu wana asuki, wana nakaya banguna bazobeta maboko, azui, asambwe, akokufela wana. Melele nzambe akamwisaka, asalaka, bien-aimé etroublaka bango pe epanikaka bango, bakomi agité. Bongo Hérode, leur nouvelle wana ekomeli atindi bakende koluka Pierre mais bamoni ete. Mon frère, ma soeur, bakoluka yo mais bakomona yo te. Bipai wapi po babloka ki vi na yo, ata soki baye koluka yo, bakanga yo, bazongisa yo, bakomona yo te. Po Nzambe esi asigné délivrance na yo, yaya avance plus loin par la grâce de Dieu. Bien-aimé, lelo toza na livre ya acte 9, du 1er au 9e verset. Awa eza lisolo ya Saul. Balobi na biso Saul oyo azalaki kopersecute badisciple, azalaki mpe koboma. Bongo lelo azokende na nzela Damas, kuna akutanaki na pole ebetaki ye, ayebanaki kokweya. Bongo lelo akweyaki, ayoki mongongo elobi na ye, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Là, c'est Jésus-Christ qui s'est présenté devant lui. Pendant que tout n'est bongo. Or, il y a en réalité, il y a plusieurs entre nous aujourd'hui, on se dit des chrétiens, mais en réalité, nous ne sommes pas encore devenus des chrétiens. Balobi na biso na verset premier, Saul oyo, azalaki koboma ba disciple, azalaki ko persécuter bango, mais bien aimé dans le Seigneur. Chose étonnante, lelo, nga nazobenga ma chrétien, mais nazobundisa moninga nanga tobondelaka na ye. Nazobundisa mwasi na nga, nazobundisa bandeko na nga, nazobundisa mobali na ngai, nakomi Pierre da shop mapona ye, nazozangisa ye kimia. Pona nini azana nzela malamu. Bien-aimé,
Faisons la vraie différence. Totika ba oyo ba yebi nzambe te, babundisa biso bana na nzambe, mais non pas entre biso moko na ndaku, tozo bunda yebisa ngai. Bien-aimé tolongo na biloko wana kati na biso. Eza malamu te en étant enfant de Dieu. Bible elobi kokanisa te koboma motu, zala kaka kulu na zwa machete. Eza na bamususu lolenge nzambe apamboli bien-aimé na ye, motema ezoki pota, motema ebebi, posa a empoisonné, posa a bien-aimé. Kati na biso basali na nzambe, ozobanga kolia epai ya moninga. Pona nini peut-être bakotiela nga eloko micro peut-être bako, mais bien-aimé, pourquoi sont dans l'église? Répentons-nous. Nous croyons servir Dieu, nous croyons obéir à Dieu, mais en réalité, au-dedans de nous, il y a plein d'actes mauvais, plein de médisances, plein de macabamabé, plein de mauvais soupçons. Bien-aimé, nani yango oyo okangi na motema, oza na problème na yo oyo ozokoka kofungola motema te. Saul akutani na nzambe. Nzambe asali nini? Abomi ye nanu misu pendant 3 jours. Mais bien aimé, alekaki na moment moko ya brisement. Ma prière est que Dieu te brise. En fait que oyo nyonso eza ba vieil homme elongwa kati na yo. Bien aimé, que l'aveuglement spirituel te quitte au nom de Jésus-Christ. Servons Dieu d'un cœur joyeux. Que nos actes prouvent que réellement nous sommes des enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu as encore les œuvres du diable en toi, répands-toi. Ne sois pas un meurtrier à l'exemple de Saul. Bien-aimé, Saul a trouvé grâce. Nzambe asunga ndeko moko oyo azoyoka vérité oyo a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, a se repentir, a yebana ko abandonner. Nani yango oyo okangi na motema d'ailleurs ozwi décision ya ko sala mabe, ya ko boma, ya ko funda, ya ko luka ko empoisonner mes frères. Repentons-nous. Servons le Seigneur d'un cœur joyeux. Bandeko totangi na Juge 10 1 à 18. Batuni biso nini bazolobela na mukanda oyo. Nga namoni bazolobela biso na rein ya Jephthé juge en Israël. Balobeli biso pe na succession ya baroi après Abimelech ezalaki Tola ainsi de suite. Bazolobela biso pe bana Israël ba se repentir. Balobeli biso pe Nzambe aboyi kolimbisa bango. Na banani bazolobela biso na bana Israël, bazolobela biso pe na Nzambe. Bongo batuni biso exemple à suivre ou à ne pas suivre. Exemple à ne pas suivre na yango na 6 na soka balobi, ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent point. Abandonner Dieu et ne plus le servir, c'est un exemple à ne pas suivre. Mais exemple à suivre, Ezan a 10. Babi, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi. Exemple à suivre, reconnaître son péché et savoir demander pardon à Dieu et à la personne à qui tu as offensé. Bien aimé, bon, on a vérité, vérité ni nazui. Vérité à l'Ibosso, nazui place qu'on a vu exemple à ne pas suivre. Ko abandonner Nzambe. Bien aimé, et ça m'a erreur bagaf to salaka. Leto moni lelo tout va bien. Ah, on ne fait plus aller à l'église. On n'a plus le temps, plein de calculs. Mon frère, ma soeur, sache que à ce que olobi lelo abandonner Nzambe. Nzambe akotika na Nzambe na mbene na ye aolomate. Et l'on peut changer pas na ye ezate. Alors pourquoi veux-tu abandonner ce Dieu-là? Pourquoi veux-tu aller servir d'autres dieux? Yaya, tout ça là bagaille dans la vie. C'est une chose amère d'abandonner Dieu et d'aller servir d'autres dieux.
Binzambi, rien n'a bango et ça souka. Mais le Dieu créateur du ciel et de la terre, son règne n'a pas de fin. C'est pourquoi attachons-nous toujours à ce Dieu-là. Verset 10, les enfants d'Israël se repentirent. Mais bien aimé, basenga na bango bolimisi me mbalo bakutani. Bongo yoka, Nzambe réponse na ye, l'Éternel dit dans verset 11, l'Éternel dit aux enfants d'Israël, ne vous ai-je pas délivré à comme qu'on rappelait bango babolam o asala bango bien aimé ko lukate Nzambe a rappelé babolam o asala yo na ndenga mabe parce que awa rappela bolam Nzambe zo asala bango ezana ndenga esengo te parce que chaque fois bakendaka na bango kana Nzambe bongo soki bakutani makama nde bazongaki pa Nzambe ya mbalo Nzambe akomorapele bango bolamu o asalela bango bongo na suka filme Nzambe aisi bango yambalo oyo na olimbisa bino lisusu te bokende bokontinue ndenge bomesana ko adore bango kosalela bango boyoluka nini epa na nga parce que ngai lere nyonso ozoke bien boyebanga ngai nde Nzambe te lere nyonso ozokende bien bobosana nga bokende na bino binzabisa mais lere eyindeli bino nde boye bokontinue Nzambe bien aimé, il y a un temps Nzambe pardonne comme na suka. Kolinga te Nzambe aboya kolimisa yo. Parce que Dieu savait que bana Israël eza ba jeune bango. Ya ekomi ba jeune yo kosala ka batu mabe apo ozonga ka osenga bolimisi te. Et comme atamombo eyindela yo. Nzambe olinga na yesu te ko yamba yo ko lokota yo. Alors il est temps. Avant Nzambe ayibiso kende sala oyo mesana ko sala ya répands-toi na sepela na David azali ko zongela masumu te soki akwei asengi bolimis azali ko funi effort ba yaya bande ko nanga to funi effort ko to abandonner réellement mabe pona nini ozokoka kotika te yaya Mikiti, ça incline ton cœur devant ce Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Il te donnera la force de vaincre ce mal. Papa Dieu, ton règne n'a pas de fin. Merci au Dieu, car toi tu es un Dieu d'amour. Ta bonté dure de génération à génération. Tu renouvelles ta bonté chaque matin dans nos vies. Merci encore pour le renouvellement de ta bonté. En ce jour, Père, nous te supplions de nous rendre victorieux dans tout ce que nous allons faire. Car sur la croix, Jésus-Christ a remporté la victoire. Je sais que ta parole me dit, en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Père, nous voulons marcher de victoire en victoire, dans les salles de classe, dans nos milieux de travail, au marché, dans nos voyages, que la victoire soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la louange et la majesté te reviennent pour qui tu es dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Oh, Dieu est merveilleux. Bien-aimé, aujourd'hui nous sommes dans Juge 13, du 1er au 25e verset. Et ce passage m'apprend-il quelque chose sur Dieu le Père? Oui. Dieu envoie son ange. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Bien aimé, il y a un exemple à suivre. L'ange de l'Éternel est apparu à la femme de Manoch, sa femme au verset 2, qui était stérile. Mais quand l'ange est apparu à la femme, l'ange a dit à la femme, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte. Or, exemple à suivre au verset 6. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu bien-aimé, au verset 6. C'est là où j'ai trouvé l'exemple à suivre et ma vérité. La femme alla dire à son mari qu'un homme de Dieu lui est apparu. Bien-aimé, gardons
la bonne mère là où nous vivons. Soyons en paix avec tous. Si Manoj n'était pas en paix avec sa femme, ne se comportait pas bien avec sa femme, il n'y avait pas l'équilibre dans leur couple, la femme allait garder ce que l'âge lui avait dit. Mais comme il avait confiance en son mari, tous deux étaient unis. C'est pourquoi la femme a remporté à l'homme ce que l'ange lui avait dit. Combien d'entre nous, dans nos sociétés, dans nos couples, dans nos églises, dans nos familles, il n'y a pas une bonne cohésion, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la transparence. Muntu na muntu azosala makambo na ndenge na ye oyo ayeba te, oyo ya ngai moninga ayeba te. Bien aimé, ce qui couple oyo ezalaki unité, cohésion a bien ezalaki te, mbele mwasi alingaki ayebisa mobali na ye te. Comment tu vis avec ta femme? Est-ce qu'il y a une bonne cohésion, il y a une bonne amitié, il y a une bonne intimité? Bien aimé, soyons en paix pour que l'un de nous ne cache pas la vérité de sa vie. Sinon, nous allons louper nos bénédictions. Shalom.